17 ans de mariage ndeko mwasi aleli na 17 ans de mariage wana chaque fois que mobali na ye alingi asala fête na ye abalukaka gorille et puis asali fête na ye conséquence nango na se eza ya kopola ya kosakana te ata jeune fille oyo ndeko mwasi oyo ayebisi ba parents na ye mama na bango mama ali koloba wana azali mobali na yo fandanie zala na ye po akipaka biso kasi mwana mwasi oyo ayebisaka ma parents na ye te ke mobali na ye abalukaka gorille soki bangi basala feti alobaka mama ngana libala oyo nazali na souffrance parents papa mama soki mwana abi na libala na ali ko souffrir zwakata ya kobenga mwana yebisa ye tuna ye souffrance ya marque nini ozali nango pos noter ma mingi talaka ya jeune fille oyo kopesa yo pasi ya kosangana te comment est-ce que mobali avant osangana mwasi na yo il faut obalukaka gorille. Le véritable fléau qui entraîne la RDC dans la souffrance, c'est l'ignorance, c'est l'ingratitude et l'oubli. Est-ce que bon que il faut parce que makambu ancestral peut salaka mutu oyo asala l'unité nationale mutu lokola président maréchal Mobutu Sese Seko tangu yake na kufa na Maroc. Boyebi biloko oyo roi Sande azwa spirituellement est-ce que esengeli na biso te ba ancêtre ba ke na Maroc non seulement ba rapatrier corps ya Mobutu mais ba récupérer spirituellement richesse to état d'esprit oyo Mobutu azalaki nango peut-être ayeko tika yango na Maroc pour la souffrance oyo elongo na kati na biso ndeko oyo papa oyo bamoni ye mutalibo ba makamba lobi mais kana ngo raisonner yango ezali normal te landai. Le véritable fléau qui entraîne à nos jours la République démocratique du Congo dans des souffrances n'est rien d'autre que l'ignorance, l'ingratitude ainsi que l'oubli. Peuple congolais, choisissez une délégation qui ira voir le roi 104, car à 102 qui aurait reçu Mobutu en hôte est déjà décédé. À 103 aussi est déjà décédé. Aujourd'hui, le reine de Maroc est à 104. Choisissez une délégation qui va prendre l'avion à partir de l'aéroport d'Injili pour y atterrir à l'aéroport de Rabat, la capitale du Maroc, avec le destin d'y aller voir le roi à 104, lui rendre tous ses droits pour qu'on récupère les signes de Mobutu. Pendant que batu bakendaka na Israël, bake kosambela pona mboka na Israël makambo ebele kasi ekamusi batu bana Israël soi-disant bango moko baye na drapeau na bango baye kopesa drapeau wana na nkamba na République démocratique du Congo pona koloba ke bana Israël a solo ezali ba Congolais. Histoire ya Israël ya solo et kabongo côté ya ba Congo mingi côté ya ba côté ya nkamba et kamusi batu. Est-ce que ezaka ka baloba oyo et comment na Bible et bandi ko salama to ndenge nini to kozonga na émission ya lelo. Voilà bande konanga Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani a recevoir Kabongo ba konzi ya Israël. Oyo ba remettra qui en main propre drapeau à Israël pour na reconnaître et Nkambezali solo la nouvelle Jérusalem. L'ancienne Jérusalem ils a soutenu l'autre côté ils en a pouvoir mon côté kolo salongola ya nyoso amema kango omboka ya Nkamba et pas wapi ye akoyaka na komona ya mibale. Ezangaite verset biblique yangwana Matthieu chapitre 21 verset 43 yangwana akolongola bokonzi na libota wana ya Israël akotinda wana libota msusu et pas ekobota mbuma libota wana ezali ngana yo moindo. Verset biblique msusu yangwana Apocalypse chapitre 3 verset 12 elobi nini kolo yesu akobota mana komona ya mibale pe na kati ya Yerusalemi komona yango nani yeyo. Tokende bongo na Burkina Faso et pas wapi le capitaine Ibrahim continue à nous impressionner à osala makambu oyo soki des trois présidents africains bali ko sala yango je crois que mona kala mingi te on le dit on le souhaite ndenge irataki na tango ya Thomas Sankara sikawa boye je crois que Burkina Faso est comme parmi les pays émergents de l'Afrique tala ba tracteur asombi olie azwa mbongo asobela ba député ba jeep après ça ba député ba camion bloc ebele kasi a préféré alongola ba émolument ya ba député mbongo wana asombi ba tracteur tala ndenge Burkina Faso ba sali exemple à suivre. Bonjour bonsoir les gars. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus vous montrer les merveilles
du capitaine Ibrahim Traoré pour le bien-être de la population burkinabé. La jeunesse, ne vous laissez pas manipuler, regardez les merveilles. Le Burkina Faso sera le pays le plus émergent de toute l'Afrique. Ça, c'est la moto pour les jardins. Viens, c'est tellement beaucoup, viens. Viens, ça. Voilà, des engrais. Voilà, engrais. Voilà. Voilà, on y va, c'est trop bien. C'est ça qui est là comme ça. Ouais, non, c'est trop. Vidéo moko et ça la rage na réseaux sociaux doit et salami na République démocratique du Congo ton Afrique wapi et pas wapi chinois azoko beta ba africain na fimbu to éviter ba salaki nini mais ba africain msubali wana bazali koseka ya est-ce que croyez-vous que si vous partez en Chine et que étranger moko africain moko azoko beta chinois a constaté audace ya ko beta chinois moko ndengwana ba chinois batala où allons nos frères africains réveillez-vous lokaboy passe na motema to kozonga na émission ya lelo. Pour passer un agréable séjour dans les pays de Mandela, précisément à Johannesburg, Chamberlain Bokassa met à votre disposition un cadre exceptionnel, le Guest House Royal Resident. Guest House Royal Resident met à votre disposition des appartements et chambres avec des lits King and Queen. Salle de bain, toilette, construit avec des matériaux de la dernière technologie sud-africaine. Guest House Resident Royal met à votre disposition un salon bien équipé avec caméra de surveillance pour vos invités. À l'extérieur, un espace vert pour vos manifestations, mariages, collations, anniversaires, conférences et j'en passe. Guest House Royal Résidente construit pour vous mettre dans un confort de la dernière technologie. Adresse numéro 22 Boatman Road, Bedfordview, non loin du centre commercial Eastgate, mais aussi non loin du centre commercial Bedfordview Center. Pour vos réservations, appelez par ces numéros plus 27 76 83 84 418. Guest House Royal Resident ya mwana mboka tala makambu Chamberlain Bokassa sali pona kosepelisa bana ya Afrika. Appelez-nous pour votre réservation. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Mbote bandeko balandi, merci na confiance pe fidélité, vous allez continuer couper sa radio locale masolo et pas wapi to kuta na kapona ko solo la makamozali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala, comme on ngai fiston Pelende tata ya Sedek. Soki mba liboso otala biso to sengi na yo au s'abonner, ceux qui au s'abonner, comment ça te confine bon cloche il y a notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete. Merci à Michael Josh qui au fur et à mesure qui continue à supporter cette émission pour na etala maka ndenge boali kota la yango ndengwana. Merci na bande ko anti poison parce que ba témoignage belé bande ko anti poison ba ali ko sunga vraiment bande ko belé oyo musu ba tala ba poison misusu parce que na poison betanga le anti poison azongi normal. Yo benga biso to kocha en contact bande ko anti poison pour na o se protéger. Merci Pena Rosanta Beauty maison basée na Toronto na Canada et Paiwapi bango ba liko lisala livraison to koteka ba sapatu ba size ba pointu ya minene kaka partie à 45 matata à 55 ko banga te benga Rosanta Beauty na ba écharpe olingi ota élégant osala élégant na costume na veste na safari na chemise benga bongo Rosanta Beauty
okozwa ba écharpe ya marque na marque tina ya Maputa. Voilà. Yambo to betela lisolo ya ndeko mwasi oyo mobali na yeso ka linga sala fête abalokaka bongo gorille tika to développer moi 2-3 points oyo moni bongo na sommaire. Dans le qui bandeli, le véritable fléau qui entraîne la RDC dans la souffrance, Yaya Ezali Missa tout d'après de Global Abisa l'ignorance, Ezali l'ingratitude, n'a oubli. Nous ignorons, nous les Congolais. Nous avons l'ingratitude, nous les Congolais. On oublie facilement. Avez-vous oublié celui qui avait réunifié le Congo, celui qui avait assuré l'intégrité territoriale congolaise, Zaïre à l'époque, le maréchal Mobutu. Il est allé mourir dans le Maroc. Boyebi, Yemoka Lobaki a aussi, il faudra signer le pacte, un pacte avec les diables. Nous le ferons pour l'intégrité, la souveraineté de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Et s'il avait fait, tout est bien. Pendant longtemps, le Congo était un et indivisible. Ne croyez-vous pas qu'il faudra aller spirituellement, traditionnellement, sur tous les plans, parce que tout le monde a un front diplomatique, front politique et front spirituel. Mobutu, croyez-vous que est-ce que le Maroc ne profite pas na kiboko la spiritualité oyo Mobutu ça nango kuna passé Mobutu même c'est l'incarnation il y a unité ya Zaïre de l'époque Congo et du moment. Est-ce qu'il faudra pas aller là-bas pour récupérer le Stouana corps Mobutu non seulement Eya mais ancêtre va récupérer pouvoir ancestral wana et appel à Congo. On a vu l'histoire, c'est passé au Gabon hein. Au Gabon, là, Congo Brazzaville, quand Gabon, il paraît, série ancêtre congolais à Brazzaville, Kundaka Bango na Gabon. Et tant que Timbisa président de Ning Sassou Nguesso, à Kenda, Joab ancêtre, Zongisa Bango na Congo Brazzaville. Yango, au monde lelo, entre parenthèses, Congo, Brazzaville est émergent par rapport à Gabon. Voilà l'histoire au Tanga qui me suis faire référence au Zong et l'ango pour l'exprimer très bien. Mais en ce qui concerne nous, les Congolais de la République démocratique du Congo, tout talent pour côté spirituel. Landa, papa, on est allé expliquer. Il paraît un fou. Son apparence ne va pas te plaire, mais Yoka plutôt Makapo et Aboloba. C'est très important, hein? Suivez. Le véritable fléau qui entraîne à nos jours la République démocratique du Congo dans des souffrances n'est rien d'autre que l'ignorance, l'ingratitude ainsi que l'oubli dont nous tous, Congolais, aurions manifesté comme le sabotage aux obstacles du siècle dernier vécu au Maroc, comme si rien de capital n'avait été, or qu'il y a eu de l'événement. Peuple congolais, choisissez une délégation qui ira voir le roi 104, Karko, à 102 qui aurait reçu Mobutu en hôte est déjà décédé. À 103 aussi est déjà décédé. Aujourd'hui, le reine de Maroc est à 104. Choisissez une délégation qui va prendre l'avion à partir de l'aéroport d'Injili pour y atterrir à l'aéroport de Rabat, la capitale du Maroc, avec le destin d'y aller voir le roi à 104, lui rendre tous ses droits pour qu'on récupère les signes de Mobutu. On va ramener les signes de Mobutu au Congo. Tout le monde, nous irons lui pleurer où c'est, au palais du peuple. Avant l'enterrement des signes, faites approcher un pasteur qui écarte la parole de la malédiction. Mobutu aurait maudit le Congo, les Congolais. Il a dit, plus rien n'y sera et que jamais comme auparavant, jadis à l'époque, qu'on écarte des pareilles paroles de malédiction. Là où l'on va enterrer les signes, les maçons vont apprendre. Les maçons vont entreprendre le travail de la construction des monuments Mobutu. Cependant, alors, la tempête s'apaisera. Tout
tozokala kaka na République démocratique du Congo, cette fois-ci tokende bongo na Congo central, précisément na Nkamba et pa wapi kamwisi batu ba israélien, bana Israël, ba habitant Israël, ba ina drapeau na Israël, ba ya tout le monde a l'église mettra drapeau à Israël. Ba Israël ça rabando ki bloque belé ça, on va pas rentrer dans la polémique ou na tout le monde a congolais tout africain ba kena ko sambe la bongo na Israël. Kasi e kamwisi batu ba na Israël, ba ina drapeau na bango Israël, ba ina mona Nkamba ko remettre ba bino vrai ba na Israël et zalinde ba congolais. Histoire mingi ya Bible o ba transformer yango et salama bongo na ba Congo ba pesi drapeau na bango pour ko reconnaître ya solo ba valeur que Yesu Christu bana Israël ya solo ba salaka bongo na Congo. Histoire mingi ya Bible et salama na ba Congo ya e comme ça binoté zali ka vérité. D'ailleurs Bible et loba yango so tant quelque part pour on expliquer que ba ko remettre pouvoir na vrai bana Israël. Vérité bandi kobima landa. Voilà bande konanga Nzambe Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani a recevoir Kabongo ba konza Israël. Oyo ba remettra qui en main propre drapeau à Israël pour na reconnaître et Nkambezali solo la nouvelle Jérusalem. L'ancienne Jérusalem ils a soutenu l'autre côté ils en a pouvoir mon côté kolo solongola ya nyoso amemakango omboka ya Nkamba et pa wapi ye akoyara na komuna ya mibale. Ezangaite verset biblique yangwana Matthieu chapitre 21 verset 43 yangwana akolongola bokonzi na libota wana ya Israël akotinda wana libota msusu et pa yekobota mbuma libota wana ezali ngana yo moindo. Verset biblique msusu yangwana Apocalypse chapitre 3 verset 12 elobi nini kolo yesu akobota mana komuna ya mibale pe na kati ya Yerusalemi komuna yango nani yeyo Papa Dialunga na Kiangani le 25 mai 1916 kuna na mboka ya Nkamba ndenge alobaki ndenge kokiselemaki ya botamaki, raison pour laquelle vous voyez le kimbangiste fêter sa deuxième venue au lieu de sa première venue pour la première venue naie à date naie jusque là ezalaka toujours incomprise. Alors to fetaka deuxième venue naie o yaki na mboka ya Nkamba ndenge alobaki yango na Apocalypse chapitre 3 verset 12 kakoya na komo naie ya sika na Yerusalemi nde yangwana Papa Dialunga na Kiangani. Ezali ngaite ezali Biblia nazu yango epai musute na kati ya Biblia o ezali clair Israël ezana longote Nzambe alongolaka bokondi na ye kuna na mboka Israël apesa na libota na ngana yo moindo mais ngana yo moindo ti lelo tozali ko cracher sur bonheur wana en tout cas ezali malamute tozali ngana yo na bonheur tozali ngana na Nzambe. On a bandé gros bozolo peut-être bosa zarder koloba ete biso ba kimbangiste to ignora ka présence en kolo yesu. Par exemple, faut boye barana nous li falancer tant boza koloba yango. Bon mon a bien to lobaka église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Papa Simon Kimbangu. On est clair là-dessus. Kimbangiste azal la doctrine trinitaire. Tababi doctrine trinitaire, il y a un mon artolobaka au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tant se permettre koloba ete Kimbangiste à Bundisaran Yesu, en tout cas, faut aller te faire voir na ba hôpital psychiatrique. Peut-être et l'autre aussi mbaté. Pourtant, ba le doctrine trinitaire, ça veut dire Nzambe tata mwana. Pe molimo santu bazali considéré par ba Kimbangiste. Mais différence c'est ça été biso tant tozomona Nzambe molimo santu Papa Simon Kimbangu kiangani ye wana nde na kati na ye bango misato bazali. Nzambe tata mwana pe molimo santu na kati na ye. Donc tant nazobelela ye, nazobelela nkolo yesu na Nzambe tata mbala moko à la fois. Kolo yesu na boyi na liboso babanda ko belela ye à travers ye, papa banda ko recevoir ba message jusqu'à ce jour, il y a de cela au babonde la nkolo yesu, mais à travers bango, à travers nkolo yesu, message na bino pe ezoleka. Donc il en est de même avec le kimbangiste, peut éviter ba divergence là, ezo mabiso un peu na boswani biloko moko ezanga tina ezana impact mon côté. Tozali biso nyonso bana ya tata pe mama moko. Alors Nzambe na ngai Papa Simon Kimbangu kiangani. Cela ne m'a pas donné l'accès à kowanga na kolo yesu tonini. Kolo yesu Papa Simon Kimbangu pe Nzambe tata ba vandi omboka ya Nkamba la nouvelle Jérusalem. Je pense que nazala ki clair na sepeliko partager na bino message oyo. Merci et je vous dis à tout à l'heure. Image moko epesinga ipasi ya boy d'autres yango a ozalité kasizé comme ça la rage dans les réseaux sociaux et pas wapi un sujet chinois azoko beta je ne sais pas ça s'est passé au Congo to wapi je vais pas maîtriser les autres nous va bien té azolo va il azoko beta mais ce qui me cœur un chinois en train de tabasser un frère, de chicoter le frère
africains. D'autres Africains, bandés comme Soubaoundou Baliona, Basadi comme ça, commentaire, Abeta, ce qui peut conseiller. Un Chinois vous menace. Na publiaka na statut na ngai na monaki photo moko boy oyo pa yapi mutu moko asimbi fimbu azoko coloniser batu ebele kasi moko na bango taka conscience à télébi comment est-ce que biso atebele boy mutu moko abana ko coloniser biso boy soki moko azui conscience mutu moko kaka azui conscience mi balé bakoya misatu tango ya ko conscience mutu moko wana asinclinaki devant batu nyonso tout c'est comme si vous mona ka et ça na Burkina Faso Soki, Lokola, président, capitaine Ibrahim a telemi pour le développement de l'Afrique. Il est seul. Soki, il y a mis Balalandi, il y a mis Satou. 4 types de pays dans l'Afrique et telemi. On ne dit pas que nous refusons les Occidentaux. On ne dit pas qu'on ne va pas cohabiter avec les autres. Non, si vous voulez nos richesses, Bolingi, biloko ozorango boya kozoyango en bonne et due forme et non bosala kabiso ba guerre ndengwana et pesi pasi ya kosakana telikambo oyo chinois abanda bongo ko beta africain boy okondima yango te soki pezala ki na Chine est na Chine et kosalama na ndimité et kosalama ndengwana pasi ya kosakana te ete ya bino to salaka émission oyo epai wapi un sujet indien abomaka congolais moko na marteau na ville na Gombe. Bartu balobaka metale suka oyo ils ont pesa biso mutu ko soit été ya bino kaka na Burkina Faso na otiko lobango déjà capitaine Ibrahim a aussi la preuve il y a un bon dirigeant na Afrique soki ba leader africain babandi ko landa makambo ya capitaine Ibrahim je crois on va aller haut l'Afrique va redevenir la terre promise l'Afrique va récupérer sa place de la première puissance économique du monde. Et ça ramène chaque fois. Imaginez kaka, na ba ressources au Congo zanango, na technologie au Afrique zanango, au Sangisi yango, au Ziba banque, nous tout tient ensemble. Qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Yango na ba toana ba impérialiste ba kotika sauter. Alors, le pouvoir s'arrache, la liberté s'arrache. Ça se donne pas. Si l'Afrique veut devenir libre, on doit arracher notre liberté. On doit se battre pour être souverain. Tala Makambo, capitaine Ibrahim Assali, a sombi ba tracteur, masangu, ba graine, bloc belé, ba machine, ba engin, ba moto, disposition de l'agriculture pour na bongo, ba produit pour peuple, non seulement burkinabé mais africain, alia. Au lieu ba pesa ba jeep et pas ba député o ba na besoin en côté mais soki donc la papa boka lobaki de monsieur de Rayekuna soki ba pesi ba tracteur pourquoi d'abord donner ba tracteur na ba député non sombo ba tracteur pour na mboka ba ça l'agriculture c'est l'agriculture qui élève l'économie du pays est-ce que au commis tala comment est-ce que ba Burkina ba OCP là en ce qui concerne Makamou Oyo président Ibrahim Traoré capitaine Assali suivez. Bonjour, bonsoir les gars. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus vous montrer les merveilles du capitaine Ibrahim Traoré pour le bien-être de la population burkinabé. La jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. Regardez les merveilles. Le Burkina Faso sera le pays le plus émergent de toute l'Afrique. Regardez. Ça, c'est pour l'agriculture. Voilà, suis-nous, suis-nous. Viens. Voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est le taxi moto. Voilà. Ça c'est la moto pour les jardins. Voilà, ça c'est pour les jardins. Voilà, nous allons faire un peu le sport pour vous montrer. Tellement c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Voilà. On ne peut pas parler. Voilà. Big up. Tellement c'est beaucoup, il faut qu'on coupe. Voilà. Ibrahim Traoré, viens. Ibrahim Traoré. C'est beaucoup, tellement qu'il faut qu'on coupe. Viens, c'est tellement beaucoup, viens. Ça. Voilà, des engrais. Voilà, Voilà. On y va, c'est trop bien. C'est ça qui est là comme ça. Ouais, non, c'est trop. On a bien recouru. Voilà. Regardez. Voilà. Trop la paix. Big up, Traoré. Big up, Ibrahim Traoré. Vrai combattant pour le son peuple. Viens. Trop dépassé. Aïssa Goma. Ok. Regardez, c'est noir.
Tout ça, c'est tracteur. Voilà, c'est le bien-être de la population. Voilà, le monde international, les Burkinabés d'ici, d'ailleurs, de l'extérieur. Vous allez savoir que le capitaine Ibrahim Traoré travaille pour l'avenir du peuple burkinabé. Voilà, on va atteindre l'autosuffisance. Regardez, regardez. Voilà, voilà, on vient. C'est trop bien. On y va au coup. C'est trop. C'est trop. Le monde international, les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, vous allez voir, nous, peuple burkinabé, nous sommes derrière nos premiers mentors pour amener le Burkinabé à telle autosuffisance dans l'agriculture. Vous voyez? On vient. Viens. Viens. C'est trop. Ça, là, c'est échantillon. On va amener ça dans tous les problèmes du Burkina Faso. Tous les caractères du problème du Burkina Faso vont être comme ça. Noma, Yasida, Paso Noma, Capitaine Traoré, Burkina Inanere, Yaouninga, te pousse Kumpo Barga, Capitaine Traoré, Tum Songo, Asongatima, te pousse Kumpo Barga. Trop. Big up. La liberté. La paix de la paix. Nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré pour tout ce qu'il fait pour le peuple burkinabé. Merci beaucoup. Ces tracteurs-là, ça va être dans tout le coin. Thibaut, merci. Gori, merci. Wenglia, Bafora, Nyamolo, Touga, Tedougou, Bitou, Badan, Kandjari. Toutes les. Voilà, merci beaucoup. Tous les petits de Burkina Faso à la paix de la musique au sein. Tout ça, ça va venir. Vive. La patrie ou la mort. Vive. La patrie ou la mort. Vive le peuple burkinabé. La patrie ou la mort. Vive 50 ans au pouvoir. Merci bien. 50 ans au pouvoir. Merci bien. Chacun va manger. Merci bien. Il va nous trouver. Pourquoi vous ne pas venir? Vive le peuple burkinabé. La patrie ou la mort. Merci. Thomas Sankara, retour de territoire de Burkina Faso, la liberté en cassé. bandeko na nga boyebi eloko na oloba batango bapapa na biso nga nazoyeba ba 2001 ba 2003 ba 2005 wana nazala na mwana mokie nazoyeba bapapa na biso na baseri wana babanda kofandisa bamama bambanda mibale misato lopango moko ndako moko surtout mingi ezalaka nde na baluba nde bafandisaka mpenza ndako moko ata baekolo mosusu siko baseri wana bapapa na biso babanda kofandisa bambanda basangisi na biso bana oyoka koswana te oyoka kobunda te bazalaka basi oyo babwakamaka te ndeti biso basalelo tobwakama oyo babwakaka belo oyo babwaka nini bazalaka basi oyo bazobwaka nde maputa basiper banini wana na temps na bango epuis on dirait bokibombanda yango ya baseri wana ezalaka likambo ya soni te imagine mobali moko me aza ba 4 femmes 5 femmes ndeti nga moko no mama na nga papa na nga boti na basi 5e femme na ende mama na nga bao kutunga na yebi na bao na yebi te baza combien mais ya biso ya lelo kaka nde nzambe asali biso grâce na kobwakama na bakabelo eki ezongi basaki bambongo banini kobwakama oyo nzambe asali biso grâce me ngolu ya kozwa libala ya yo moko mobala atangi misolo boye nde problème sérieux kibombanda ya ki 2e femme ya baki 3e femme oyo ya lelo ekomi nde makambo ya soni ya soni na famille na yo obengami etula po kotala bien grâce oyo biso toza yango lelo ya kobwakama fi obwakama totangi bamama na biso mpe batangaka ata baklasse ya malonga te soki otali bien oyo lelo ozomona bana basi batangi baklasse fi moko abwakama otali mwasi bobi oyo mwasi ka babotaki ye pena na nzela mwasi na mobali
mais chance libala ezate age tango elekeli mutu a désespéré a monika ki age lisusu malgré ko bwa kama ekomi mwa pasi tikana ya kodiembelo ya bato pa kodiembelo ya bato wana ozobakisaka malédiction likolo malédiction soko ozali na bana na yo obotaki bango avant sala bafere na yo bokola bana na yo libala epesamela nango mwasi nyonso te epesamela mwasi nyonso te libala ndenge bamisusu batiaka commentaire na video moko na diaki libala eza promesse ya nzambe eza ngolu bien sûr mais epesameli mwasi nyonso te fanda sala bafere na yo bokola bana na yo wani te bokendaka kotungisa batata bana na bino babotisa bino bana mpe basundola okoyaka kotiaka ka trouble na ndako moko mpona nini mpona buzoba ya bamibali oyo bayaka koluka bino mobali ya malamu akolinga tiza saka na mwasi na ye te ata otangaka miele akolinga tiza osaka na mwasi na ye te ya ndako me na kama wati ekomaka na baniveau ke tiza moko akotisi trouble na foyer ya bato yo mobali ozaka wana papa eza nini ntango bosalaka babuzoba na bino kuna abimisako miele oeshakilaka miele epa mwasi na yo ozoeshakile superme epa tiza nde miele boeskizenga po mobali po ekoma na niveau tiza moko boye aya kotia trouble na foyer na yo papa ngai nazaka na conseil côté mo naza pour bapapa côté mo naza pour bamama ou soit na balukeli bino bapapa po surtout bino nde boza na buzoba mingi ntango bozolingaka basi yango bozolingaka bino moko nde bolingaka misu na bino moko nde emonaki moto azalaki te moto atindaki yo te oconvaincre famille na yo bosangisi bambongo boye bobali mwasi na babalisaki yo na kinchuli te babalisaki yo na makasi te baobligeaki yo mpe te ke bala mwasi wana yo moko peut-être ntango bozalaki wana buzoba na amonaki te azalaki sire na yo ke te mobali na nga aza sérieux mais ntango aye ekota na ndako po bino bomonaka kaka so otie mwasi na ndako esili awa kobima lisusu te papa yo yebi combien batika bana mikie bakende lelo basala bavi na bango ata mwana ozala na affection na ye te mais conscience ya mwana yebi kaka wana nde mama na nga en tout cas toyeba kobongisa bobangisa biso bacélibataire franchement ya tokometela osika boye lisolo ya jeune fille oyo epesi ngai mpasi bapapa bamama baparents en général esalaka attention oui c'est vrai parent nyonso to alingaka mwana na ye abala non seulement abala mais abala nde bobaka mobali ya bien oui soki mwana akei na libala mwana azoyesa bino to mwana akei na voyage esika mo papa mama naza na besoin ya libala oyo lisusu te nali kosouffrir te bino bana mikolo oyo bozalaka kaka ndenge wana soki mwa mpiaka ekoti soki boye bandi koloba bino bolingaka kaka bomona bonheur na kati ya libala le pire peut ezalaka yango alobaka tobalanaka pour le meilleur et pour le pire oui c'est vrai le parent raison mais na makambo mosusu il faut kotalaka mpe makambo oyo ezali koleka talaka ya ndeko oyo epesi mpasi ndeko oyo mwasi akendaki libala babalaki ye en bonne et due forme tokotanga nkombo na ye te tozobetela kaka lisolo mpona kopeigner baparent solaka attention kasi ye libala akendaki wana chaque fois azalaki na basouffrance abandaki koyebisa mobali na ye pardon baparent na ye nazosouffrir na libala oyo ayi nazonga tolma mobali abandaki kokipe baparent très bien maman très bien papa très bien famille très bien ozala kaka kuna or elle vivait calvaire na kati ya libala wana. Il y avait un jour quelque part mama moko mama oyo bazalaka mama basambelaka mingi bayebe pe na quartier mama oyo mama intercesseuse asambelaka pona batu bato ya pala mama asambelaka pona batu azalaka babeka mama molimo te mama molimo ya monaka molimo ko ya lobino ba famille asambele konso sikoyo a utilisaka mingi huile d'olive. Huile d'olive est très important à chaque fois tout ça la huile d'olive nanda huile d'olive ce qui est pour ensemble yo boko be o pakolo ce que kapasi et sungaka yango nde ba catholique benga onction l'huile d'onction no ba futa bokono yango huile d'olive no voilà maman oyo zaki na jeune fille na ye ya bas 16 ou 17 ans mo boy alors
Batu bayaki ko sambela ki sipona asambela pona bango esali ke huile d'olive esilaki. Mama oya tindi mwana na ye ya mwasi akende ko somba huile d'olive. Jeune fille déjà ba 17 ba 18 déjà okende ba jeune fille no. Tango akei asombi huile d'olive. Kaka na boutique ya Katanga azozonga amoni mutuka moko ya kitoko. Jeep kaka ezo ya ba moni ba jeune fille bon dit ça va moi un papa ba 40 quelque a sepel na fille holandais comment tu vas au dos ma huile est-ce que je peux te déposer moi na moni ngo normal as appelle jeune fille et puis bobale a s'intéresser na ça pour me tu restes où kuna ça va na voti côté ya pembete na tikayo a matipe na mutuka akei akeiti atikié par la bango tango atikié tango azoko na porte bango tikaye et ça dit que oui c'est vrai ba tellement ki moi mukie abanda ki ko sala ba kuba na ko sola et ça dit que maman mon lokola a umeli mais na l'olive n'a pas ko la maladie koto ba to sam ba to ba ye para sambela pona bango moi no a umeli ndenge nini mama tanga bina lupangu et coïncide que Jeep wana pe telemi ye mwana azoko bima mbala mo mama wana oya sambela pona ba mama molimo ali ko kangela mwana ya mwasi. Comment est-ce qu'on a tindi que de kosomba huile d'olive pona na sana ngo besoin koto yo bandi komata na mutuka ya batu komata kana mituka ya batu te mutuka oyo yebite inconnu ata muta sengi a déposer komata kate mukili oyo za malamu te mbala moko ye ndeko wana ya papa wana ya ba 40 kanda bite mama na ndenge mabete na ngena déposer habite te nazolo bana yo te nazolo bana mwana oyo ngai mbala suko mata na mituka batu oki ngai ça va, azumwa na ba koti. De quoi a démarré à qui? Et les cas n'ont quelque temps et les cas au fil du temps. Kaka mwana wana. Maman na bango atina ke susu ake kosoma huile. Ake kosoma huile cette fois-ci à Koutani na na sœur quoi. Jeune maman, je sais ba 30 ans, 30 quelques, à l'écart en tout cas sur 35 ans. Tanga monier boy, oh, comment tu vas bonier. Batu ebisingai ke mama boko assemble la kabatu koto. Wat oyi mama ngo, mama assemble batneni ote mama na biso, mama na bino assemble la pona nini. Ote en tout cas na ba problème. Oh. On s'en a pas problème. Problème nous on a ngoyo mama, on s'en a chauffeur boy fa na kita sima moi c'est qui toko montenga boy. Non, kende ka sikuna pa na biso, pa na biso za kuna. Okende okuta na mama. Na batindi ngai na kende kosomba huile ono ko kelete non na ko déposer ote o somba huile et bongo na oko kenda nga habiter na ko kenda ote yo mo kende kuna ote en tout cas ndenge ote mai pembeni na ngai il y a des enfants qui sont bourrés d'esprit c'est basa bana ilaka oyo nzambe azana kati na bango mbala moko se rwanda ya 35 ayebisi leki nanga ndenge otemi pembeni nanga boy na yoki paix du cœur na yoki lokola à l'aise moko boy na yoka yango te c'est comme si esprit nanga bisinga na yebiso a problème o na sana ngwa nga mwana mukyo na mukolo problème no kesanga yo te en tout cas est okoyoka problème nanga te o loba Sœur wana bandi koyebisa mwana ya ba 17 ans 18 ans wana on en tout cas na ça awanga na souffrance au sakata ça fait 17 ans na bala mais bandanga na bala calvaire mo bal na ngai soka tout ça la fête na ye a se transforma toujours na gorille azwa na zwaka na lali na finiki très pembe na tikali ndenge na teni ya Eve et qu'on se drape aller à se transformer gorille et bandaka ndengwa aibsanga ngota za ndengwa na tango zaka ba copain copine za ndengwa te kaka tango abali premier jour na nuit de noces et salama ka ndengwa et puis etikala ndengwa et comment ngai souffrance ko sakana te nazo souffrir ko landa ba jeep o te ko ba chauffeur te na difficulté yango na lingi en tout cas basambela pona ngai na tuna besinga mama boka sambela pona batu awa yorobi asa mama na yo okotika kuna bino ya pas de souci ngala ke somba na ke ko somba huile d'olive pas la biso ya musikati talaka moi 2 3 4 aveni kuna ko mona ka isika tuna ka mama intel ba yebi kende kuna o ça va le kamuti kasi na c'est là auto matana chiba habiter mama na biso pesa ngai na mataka na mituka ya batu soki na yebite tala mwana ya mayeli. Ça va qu'elle à la qui direction d'Anda Kunabango, yé moi si on est 35 à Kay Panabango, yé à qui consomme huile d'olive. Tant qu'on huile d'olive, à Ekozong à Koutike, maman wana sa idée na kati.
yanda ko bango mama na pe ayambiye très bien. Si quoi avant bandoloba ye fille à 35 ans et si maman ah na moni jeune fille na yo kuna yem ta expliquer que siko zali mais tangu jeune fille na yo azalaki pemben na ngai na se senta ki à l'aise, c'est comme si na koma ki libéré, c'est comme si bio za la carte na ngai kimaki ya certaines personnes oh nzamba cha puissance na carte na bango soko te neka pemben ni bo ba démon ba oh ba tumsako ba kimaka là siko na se référer to yebi yango même puissance ya nzamba na carte na yo ya ko mona même maman oh ba na ko makila la histoire ya Yesu asimba ka lamba ya Yesu nguye côté la carte na ye et zapela ba tusu ba sa ndengo wana kaka pembeni na ye be mona to mona yango pour ba sala nsala mbele parce que malgré ça ba sala nzambe musu ba kuma ko abuser nango okomona hôtel mika pembeni na ye bu agangi abimi pe azuma mo miracle et ça la malaka ndengo ça naturel. Est-ce que moi la wana to ko sera été afana lo ba pone na fadi be na mo ko la mal à l'aise avant de kutabila la telemi azaki ya kotelema abisoka na vandi mobile nanga akoyebe sika na zali nga ifona telema na monsoki mo ano ya mwasi wana ye peut-être à recouvrir ngai pour la santé à l'aise dans les pépins nanga wana. C'est vrai ça va moi na la tindia somba ou d'olive azoya oh quand on parle de loup on voit ça qui mala mo ane ya mwasi akotabi yeyo maman ya bisi oh tala ya na o ya lobi boye essaye ne pas nengo ça va maman vanda. Moi, si on est à 35 ans, maman a refait un dingue, tu as fait vanda. Pour ceux qui n'ont pas terminé, qui n'ont bino, ma béco ça la aou. Atteindre chauffeur naé, aïe la sac à main à bourse qui n'a moutuka. Chauffeur a caillou sac à main, tant que nango, maman a mis $2000 à Pessi, maman 35 à Pessi, maman a oyo, à Zoramolimo, ou à Samuel à Pona Batouana, maman oyo, $2000 oyo, na ebi qui est en train de terminer la kit n'a bino. Beaucoup à ceux qui vendent la kiti au thé, au somba bakiti mususu, au somba bakiti mususu. Ah, na nenge nini, bon les kamute vanda. Ah bino, maman, avant na vanda, il faut na expliquer yo, na expliquer à moi à côté les ma. Bon, sponsor qui na vandi, au comment la mobile nanga a oume la terre ma awa. Na éviter à sala nini, collection à nini, à taille bloco nini. Ba pis nini na kata ndoto na ye, ya mwasi na ye po aye ba kasika mwasi na soka a vandi, aye ba mwasi kata li mona aye wan. Ça va les kamute maman loba. Abandi koloba. Maman na la sala 17 ans de mariage, tant on a bala ki mo balé nangai, avant na bala yi zo ba copain copine, za yi trebe kaka ndenge za kasepe la kene na ndaku, ba sepela abalanga en bonne uniforme. Kasi jour ya nuit de noces. Oui, c'est vrai. Na kobomba yango te avant ça la mariage to balance la fête ça difficile bo ça ba copain copine bo ça la fête tout ça fête normale ndenge ba jeune couple na surtout ezalaka kasi jour ya nuit de noces tangu tokendaki na hôtel mo quelque part na jour wana ye ayibisinga bino ko banga te ngana mbal na yo nyosto mona kawana eza ndenge ba vie na ngaka ya ba papa ebele ba jeune ebele omona ka bangwa baza bato ba mondo kuna salaka angele ko wera kaka mingi te mobala za na mbongo obala oyebite na sima na mbongo wana azwaka wapi tote ko betre lisolo kutu awa ya Tony ndenge akotaki lodge sans le savoir ke bana bato mikolo là d'ailleurs c'est très mauvais, c'est très dangereux. Jour ya lui de non soit la singa kobanga te eza ndenge ya coutume na biso ngana ndenge ko mos na officiel boy to ko la ndenge ngata do ngana il faut se transformer na koyela ona ndenge nyoso tu ona boya yo kobanga te na banga te no te ça va yo bo mwinda zano kana tenir ya Eve finika na odra pembe finika ga dra pembe a finiki dra pembe yetanga koya na santaka posana feti na mobile mais na mona yango boyete mais na santaka akomaka lokola gorille mais oyebi gorille no to mona gorille wa film to yebi maboka gorille ndezalaka ba poala gorille ndezalaka gorille siko yo o sala saka siko yo na gorille et pendant 17 ans elle est kandengo wana ta pari ka koloba mama ya bisi soki na kombo na Yesu ko so vanda avandi tango avandi abadi ko se abino ndenge zali awa ndongo ozomona ngai awa ozomona ngaka ntoto normal na otambola boye mais na kati na nga na koma kolata ba pampers
pampers donc pampers ya mikolo pe ezalaka ata pampers ponini nzoto esi epola est-ce que komi nzoto ebimisaka mai ebimisaka ba mbika ekoso donc ekulaka ndewa nzoto za juste normal te etikala ya kofungwa ndenge wana est-ce que komi pasi ya kosakana te yango na lembi na toluka basali na nzambe basali sangai na ye awa bese kinga mama mboko asambela koto pona batu babika ba guérison yango na ye tant na koteni pena mwana a diriger yango na ya bama sambela pona ngai po mawa mingi tangu alongo araki na robe ya noir te robe noir atomboli robe wana po alakisa mama degré ba mai sopani doki alongoli pampers wana a dégagé odeur moko impossible alobi et panzai na kiti wana do moi était solo ay maman moni pourquoi ngana pesa ki yo $2000 baki somba ba kiti parce que oyo atabo kombi yango d'ailleurs kiti na bino d'ailleurs atabo kombi bo sokoli yango solo oyo ekosila te je préfère que bo somba ba kiti mususu tanga sikolo banengo mama abino ça va likambute tokobondela et ça là qui ata 3 minutes te rappelez-vous moi si assis à alerta ki bango lobaki sokinga na fandi mobali wana koyebesika nazali akoyebesika nazali 3 minutes les gars écoute babi les gars belé 3 ba 5 minutes les gars belé mobali wana akoti maman na kata ndako na ngwana évidemment bato yaka osambele belé wa pa mama wana ba moni muta koti tanga koti ayebisi mama moko moi c'est tellement token mbano ya suka oya kabesika boye sans pour autant oyebisa ngai mama alinga mais papa tira yokolo bata eloko moko ti asa mwasi na yote asa mwasi na ngai na balaki na mbongo atelemisie aki baji mwasi wana baki tellement sonetikala ki na ndaku mama wana avait pris moyen ya kosambela kona batandaku babima asambela bato na libanda na $2000 wana basomba bakiti o etikana basala o bakosala mwasi wana akenda na ye 3 jours après jeune fille oyo akenda kosomba huile d'olive akendaki kelasi asali accident grave akota mama coma asala 7 jours na coma na coma na ye wana siko nzambe aotalisa ye oh omoni mwasi oyo okutanaka na ye o mobali na ye akomaka gorille o apesa ye bino mongo konso jour ayesaka okota na mutuka na ye soki okotaka na mutuka na ye me yo moto ninga okufa na place na ye me yo okokufa te yo okozonga il faut zonga po opesa témoignage oyo mwasi wana aza na ye mabe te azana misala mabete kasi mobali na yende azana misala mabe. Alors qu'est-ce que mobali asalaka ndenge amonaki yo osamwa laka asantaki ke yo olingaki obikisa mobali mwasi na ye yango alingaki a éliminer la place na ye. Mais mwasi wana ndenge azawana ye asa deja ya kokufa wana na koma nde mwasi mwana wana azolota azomona vision wana. Tango abimi koma akomwa bien azongi pe na ndako. Tango mwa makasi bandi kozonga asoli sikola mama na bango mama bondi tantini oyo na yakana ye patati patata de beti histoire wana abi tantini wana bi que jour dans quelques temps passé ta yo sagi no hôpital ka aux accident wana chauffeur na ya zonga aleka par mega mama webi ke patron nanga akufaki 3 jours kaka après ko yakuna tanga yakipa mwa wana 3 jours après genaki akufa bakunda ye isali pasi na inalobi chauffeur abi isali pasi ya kosakate mama wana a souffrir makasi kotu mama bande ko ebisanga makambo abande ko subir ngala sa ngezai kutu ngai na sala ke fort na luka ngala sala ke fort pour ensemble la pona yedoki mama o abanda ko so parent na yeke na souffrir na ki malibala o ba parent tellement patron abanda ko so ngombongo babanda ko linga bande ko ndimate mama atika libala kende mais erreur après la ki ya madame abanda ko yebisa ba parent na été quelle chose en souffrance ya yebisa ki ngo clair po nga tambola kana chauffeur na yebe après so parent na
souffrance wana abana ko robate abana baka je souffre na libala ya ngoto beni matoi ce qui moi réaction mama libala na souffrir difficulté joata ko sona mwana ozana difficulté nini na libala wana difficulté nini na libala wana après jeune fille wana beteli mama ndenge tanga na koma ya 7 jours wana makambu oyo ye amonaki makambu oyo amonaki yango wana bandeko apesi lisolo pa fisto beta lisolo oyo pona epene lisolo oyo esana ba angle belé esana ba conseil belé makambu ya libala mwana na yo d'abord ko bala mobali ya bien bino wa parabolinga bana no bala bien yo moko jeune fille moi so linga mobali ya bien mi bala bien obenga bala bien wana bazana makambu ebelé na esaka o chaque fois linga peut-être ozi mobali na yo nde boza ba jeune ozomona ndenge bozo mbongo ensemble ndenge évolution ezui ensemble c'est bien mais oyo kuti mutu de ça évolue ana mbongo na esika zwaki yango oyebi kamunuku ete ya kabino à part ça tout le monde yango to beta lisolo kutu oyo ndeko na Canada oyo zaki na souffrance oyo abalaki mobali mobali na yebi susu to beta lisolo wana ayebisa ba parents mama essayer fandaka ndengo na supporter pour la famille sacrifice na famille pour mobali wa tinda kabso mbongo yaya ebele ba parents parce que omoni mwana na yo azapa mutu moko apesa kabino mbongo asokipa kabino très bien yo moni yango ezali très bien mobali ya bien même souffrance au mwana ali komona yo komona yango yaya heure moko na vie il faut au lingala yo moko za nesengo famille ya kasima. Comment là toi tu n'es pas à l'aise au côté de la sacrifice pour la famille oh vie de la kamoko famille oh ça sacrifice pour la bango lelo lobi ba kundima yote est-ce que komi to soli kaka pembe tala les sous moi oh mwana ya mayele conseil oh maman pesa qui ko mataka na mitu ko ya batute soki oyebi mutu wana te atako to yebi ce n'est pas aussi nécessaire soki ayoki pa mama te amataki na mutu ko wana ne ye mutu adenga ko kufa na pesa mwashi wana donc de temps en temps on a compris que soki liwa est commis peine mobile na atikaka ndengo wana soki mwasi abimi sans le savoir aspesi mutu lift apesi mutu amati mutu ko wana le soki mutu amata soit après quelque temps mutu wana okufa mwasi na ye azongi susu na vie donc cela veut dire que puissance to ya ndengo bali wana ezalaki na kati ya mwasi na ye tango mwasi na ye apola ki nzoto ndengo wana abana ekopola yaya. Imaginez un peu, c'était quoi? Atia nini semence nini nakati ya mwasi na ye. Oyo avant ça la fête abalukaka gorille babouin. Toyebi yango ba babouin balinga basi mingi. Ata ok na jardin zoologique, tout ça là bas na expérience. Batama quelque part, moi na mwasi alaksa babouin ka mupende au mona makam o babouin akosala ba ke nakazo ba yebi makam o na zolopa. Donc ete ya bino. Kolanda kaka mbongo na libala teolo libala bien ozolata bien ozolia bien souffrance ozali tu dois te décider d'abord et sengo za la vie parce que libala amour et bomaka amour libala ezali seka oboza la joie moi ça ne sengo mobala ça ne sengo soki komi ya bininga ezalaka malamote tala lisona biso esuki awalelo. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur ya émission oyo yena Winnie Larize Pelende assistante na ye. Merci na Claudine Larize Pelende ozaki bon na régie la fille à papa très intelligente. Merci na coordonnatrice ya chaîne oyo maman Rina Wumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage, la femme à la compressor comprendre du kunyate jalousie kendaka ndengwana. Yayo mdota na biso soki ozali na lisolo ya kobeta benga biso pesa lisolo na yo tokobeta yango kaka ndengo lingi to beta yango tokolongola te tokobakisa te soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki pe oboyi tanga kombo te tokotanga kombo te voilà biso to évoluaka ndengo wana yaya ba pesa biso lisolo mo awa to ali ko vérifier yango avant to beta yango bandeko ya Toulouse. Bandeko ya Toulouse, il paraît couple moko na Toulouse wana couple wana basali église basoko bebisaka bana ya batu basoko monter babisaka bana ya batu muta pesi di solo to lobiango eza leki na propre o za la bongo na Anvers na Belgique kombo leki na yango Nelly donc tokozonga poto betela bino li solo oyo Nelly pesi Nelly lobi kombo ya na ye Adrienne na mobile na ye Jean-Paul donc Jean-Paul na Adrienne
Mumpu. Adrien Mumpu. Mobali Jean-Paul Awazi. Mais biso to mettre sur ne moi to vérifier. Oebi papa Jean-Paul Awazi na maman Adrienne Mumpo benga biso na Toulouse na mitu ba ki Anvers ba commune à Toulouse. Ba benga biso rapidement ba expliquer biso ba kambwana ezali ndenge ni po azaka pembe na pembe. Awa to zalaka au milieu du village to beta sur wana comme il se doit. Donc to luka numéro na bango, o azala numéro j'insiste ba ndeko ya Toulouse. Couple Oyo Jean-Paul Awazi na Adrienne Mumpo. Bakuta qui na Anvers na Belgique, ba na Toulouse. Il paraît ba osala bakamala muti. Osala numéro na bango, to contact na bango, ba benga radio le coller na lombango. Pour t'atteindre la vérité et outi wapi. Leki na bango na Belgique, comme on a yé Nelly Abala Bongo un sujet angolais. Donc on dans nos prochaines éditions. Voilà. Merci Nabino Nibiso. On se retrouve prochainement dans le numéro sur Radio Le Collet, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Yaya, yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo bandinga basalaka makolo mikie kasi na ndenga mabete likozaka mune na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution Ezoami. Ce qui va te rapporter, il y a Bassi, to ya mibali, ma commune, solution Ezoami. Asuki wanate, maman Rosanta. Eh, yaya, Rosanta, voilà. Rosanta Beauty, asili wanate, ye ate kakape ba oyo. Mais oh, bah, voilà. Moni, hein? Moni. Collier Outibongo na Canada et commis la Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur. Ok ne la feti. Feti. Ok ne la feti songo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo. Be sharp oyo et rappelenga époque ya président maréchal Mobutu. Vous comprendre nenga ba ko linga be sharp mingi. Donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto. Au fur et à mesure l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp peut-être obali ya solo pa ta sharp olati sharp boye. Vous comprenez? Olati sharp olati moi chemise on a 4 na veste prochainement vous comprendre la olati sharp oyo ya Rosanta olati sharp awa ozui oyo moko bataka la poche otie na poche tokozongela ngo au fur et à mesure. Alors ceux qui ont besoin et à contacter maison Rosanta Beauty place topé plus na bolingi benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotuna ya makololo taraminene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko ngini numéro te benga biso ko na TikTok okota TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakolakisa on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wa tango yango ya ndenge wana ne écharpe nango prochainement bon to kola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes.
moninga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro